Allô? Allô, maman, bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir. Maman, nanga, naye nazamba bikamwa. Naye kotubela nazamba bikamwa makambo ekomelanga mama. Oui. Mama ngai na bandaye kokanga suki nazalaki kwa phase munene na matonge. Le naokanga basuki nazoplante en tout cas mama nazalaki na bakilia na nge ebele. Kozala nazalaki na bakilia wana naye okutana na wa moko ye asepe nanga lobi yo naza na posa na travaillaka na yo. Mama wara? Bawara bandingare. Ah, Sénégalais. Oui. Sénégalais. Asinga lobi na posa na bando travailler na yo. Na ko travailler sekinga wana. Loba mama. Na ko travailler wa sekinga wana. Aye kufutela nga biye awa na ye awa na Paris. Koya na yake wa mama wakaye kozilanga afutelinga salon awa na Château Rouge. Donc asalinga salon nene nazokanga basuki condition apesenga mama apesenga libende moko na chana liboko. Libende eza lokola bracelet. Ayesinga lobi batu nyonso kobanda koplante. Soko omoni kaka bracelet ko eningani seke yende oyelanga suki na ye. Maman na travaillé na wana pendant 8 ans. Donc ndenge nazoplante batu soki na plante bracelet wana eningani seke suki na yende na komema pawa. Soki na kena suki wana kuna mama wana kopesa mbongo ebele ya osala te. Mama na travaillé eyo kokoma na mama moko boye mwana mwasi moko ayaki wana na mwana mwasi wana na plante bracelet eningani suki na ye na memi pawa. Ameleki keleke mikolo mwana mwasi wana bandi malade. Mwasi bandi malade ti mwana mwasi wana kena kina lukse akoma mpona peut-être eza makambo ya famille bakende kobongisa. Kokoma mwana mwasi wana akomi mpona mwana mwasi wana ake kokufa. Mamanga mona tenga vite sike wara oyo biloko tozosala na eza ya mabe. Lokola pe ayesenga ngande banosala mosala na miso mama naza na 45 ans tobandi ne mosala barakala ayesenga pe abiki ya naza na posa tobota na biso te tovanda na biso kaka boye tosala mosala na biso nde kokoma naye kokende mpa mama nanga na kini kokende na ke kuna nasolo na mama nanga mpe mama omoni waka wana azalaka nde mobali na nga te aza motu tosalaka na ye mosala oyo tosalaka na ye ezalaka ke namemelaka ye basuki ya bato so namemeli afutinga mbongo koya nakende kini wana nde waka napesenga mbongo na ye osomba lopango monene na 20 mama na ngai nde naye komona makambo wana eza kitoko te na ye yoka kanda na zwi natiki misala na ye naboyinga mpe na kosala misala na ye te na kotravaye na ye te wakana aza bondenga na façon so mama naboyaki nakimi mama na moma oyo nazwi so mama fi ya bana basi oyo nga nasala mosala ya koplante ya nini mama vi na bango ebeba bamisusu kutu kote bakenda bakufa mama na ngai yango nayaki na nzamba likamwa mama na détruit vi ya bato ebele biloko nyonso oyo wana tosenga mama elimanga kabwe mapango kote na tombaki bapesinga mikanda mama eyokoma na mama moko oyo lupango wana ezalaki ya bato bakotolinga lupango mama na yebisonga mwana nde naza na parent natikali par terre mama nanga kuna atikali na eloko te ye moko warango akokufa esinga lobike nazalaki na posaka to travaille na yo nakokisa mission na nga warango bakufa mama nde naza natikali na eloko te mama na ngai maagrase na nga natikali mwana te libala te mama nazotelengana na paris nakokoluka ta bato mawa bafutelanga tatiki mama nazonga na kongo mama yanga nazosouffrir mama grase naomona pasi yango naye naza babisa mwanindisa ngai na mabe oyo nasalaki mama oyo na teki wa vi ya baninga mama na ngai nzambe alimbisi yo mama merci nzambe alimbisi yo mama nzambe aza nzambe ya mawa bana na nzambe bokoyoka makambo oyo mama okolela na kati ya ndako maladi mpasi kufa cheserese okosala suki na salon de coiffure ofuti mpe mbongo na salon de coiffure bandeko bakolingwane salon de coiffure esombi yo bana na nzambe nazosenga na bana na ngai nyonso zwa mai bana na nzambe zwa mai
Allô? Allô, maman, bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir. Maman, nanga, nae nazamba bikamwa. Nae kotubela nazamba bikamwa makambo ekomelanga mama. Oui. Mama ngai na banaye kokanga suki nazalaki kwa fez munene na matonge. Lena okanga basuki nazo plante en tout cas mama nazalaki na bakilia na ngebele. Koza nazalaki na bakilia wana naye okutana wa moko ye asepe nanga lobi yo naza na posa na travailler na yo. Mama wara. Bawara bandingare. Ah, Sénégalais. Oui. Sénégalais. Asinga lobi na posa na bando travailler na yo. Na ko travailler sekinga wana. Loba mama. Na ko travailler wa sekinga wana. Aye kufutila nga biye awa na ye awa na Paris. Koya na yake wa mama wakaye kozilanga afutelinga salon awa na Château Rouge. Donc asalinga salon nene nazokanga basuki condition apesenga mama apesenga libende moko na chana liboko. Libende eza lokola bracelet. Aye singa lobi batu nyonso kobanda koplante. Soko moni kaka bracelet ko eningani seke yende oyelanga suki na ye. Mama na travaillé na wana pendant 8 ans. Donc dès que nous planté bateau, ce qui n'a planté, bracelet wana ningani seke suki na ende na kumema pawa. Suki na kena suki wana kuna mama wana kopesa mabonge pele yo sarate. Mama na travaillé et kokuma na mama moko boye, moi si moko yaki wana. Moi si wana na planté bracelet ningani na memi pawa ameleki kelke mikolo moi sona bandi malade si moi sona kina lui fait akoma puna peut-être ils ont makamba famille qui do bongisa kokoma moi sona komi puna moi sona ki kokufa mama mona tenga vite sike wa oyo biloko tozot sala na eza mabe lokola pe ayesenga ngande banosa msala na miso mama na 45 ans to bandine msala barakala ayeseki nga pe abiki na zana posa to bota na biso te to vana na biso ka boye to sa msala na biso de kokoma na yeko kele pa mama na na kin kokela na kipuna na sona mama ngabi mama omoni wa wana azala ne mobile na ngate aza mutu to sala kana msala ko to sala kana ezala ke na memela ga ba suki ya bantu sona memele afutinga mbongo